Bande konangai na pesi no mbote na kombo na Yesu Masia mwana nzambe na bomoi. Ngai lisusu wabino mama Deline na lisusu kosala video olelo pona ko partager makambo o nzamba tie na partager yango na bande konyoso o bozolanda ngai. En tout cas nzambe azwa lokumu lelo penza apesi ngai vraiment makasi ya kosala ba video mibale nzambe azwa lokumu. Na pesi bino mbote to bondela kwete to loba oto to loba na video oto bondeli na kombo na Yesu Masia mwana nzambe na bomo to bondeli. Nzambe papa mso na lola mosesa likolo pe na se ekolo Yesu Masia to pambolio to kumiso to neto lo kweto za malamu mingi pona biso papa. Merci na makaso pe singa ya ko partager o nga na comprendre na bande ko na ngai nyonso o bakola na nga Saint Esprit to belelio za na biso kamba video o bande ko nyonso bakozwa video o papa. Saint Esprit yonde sunga bango ba ko comprendre makamu nini oyo to lobeli katikati na video oyo na telemeli po nyonso eza yote eza musika nanga na kombo na Yesu Masia pe na nguya na Molimo Santu pe na bonde bongo na kombo tata pe ya mwana pe ya Molimo Santu amen. Bande konangai na saki deja video mususu kaka lelo toza vendredi en tout cas nzamba pesinga makasi o banda semaine passée mbana zai na posta na sala ba video mais ezalaki nga mo ba kokoso moko ezalaki yango na bandai kosala ba video te mais lelo nzamba sali makasi sali ngolo vraiment na ndenge na lobike na sala lelo nzamba pesi makasi na sala mbale video wana na lobaki ke na lataki elamba o na lataki wana mais na changer kaka po et ça la différence ya ba video po batumi batala l'air omona ay lambo sina lataki loko na ebike message vraiment ça très important pour ba nzambe boyo kango yona bike na changer lamba po bo comprendre quand même que oza video mususu oza message mususu. En tout cas nzambe azana moko na moko oyo bozo ko landa ba video ope bozo tia ba commentaire pe bozo ko yeme yango nzambe amona moko na moko donde naza boende na sa video odo lelo kaka donne na kotisi déjà video moko na kota audio mususu na zokota ope na kota su audio mususu. En tout cas na kandi bino vraiment quelques jours comme ça na otika bino ko na weekend bongo to mona na susu na ba video mususu na ba semaine ko ezoya. Lelo na ina lobela nini lelo na ina lobela bande kona ngai biso nyonso tozo komona mokili ndenge ezokende bandeko na temps oyo tozali eza temps oyo pardon na monde normal na temps oyo tozali eza temps oyo tokoki komona teke makambo ekozonga lisusu bien ndenge ezaki bane oyo uti oleka eza vraiment pasi po tozonga susu na makambo oyo uti koleka nsima mpona nini nalobi boye totala na biso no makambo oyo ekomi na mokili o mabe ekomi ebele makasi katikati na mokili o yango ezolakisaki makambo oyo kolo Yesu Masia alobaki yango penza tokomi komona do mokili ndenge eza boye po ezonga su ndenge ezalaki nsima eza mwa moke pasi en tout cas eza mwa moke pasi te mais eza pasi po ezonga nsima vraiment po modeli ndenge ezokendela do tozokende na makambo mosusu oyo ya sika oyo nzamba kosala oyo ekoya lobi monguna satana na bato na ye baza na baprojet na bango mpe ebele oyo bakosala makambo ebele kati na mokili oyo me nzambe na biso mpe nzambe ya nguya nyonso nzambe mpungutulendo ye mpe aza na baprojet na ye oyo ye akosala mpona biso bana ne mpona mokili mobimba oyo yango wana tozolobela oyo. Avant na kende na oyo na koloba lelo totanga kelke makomi oyo ezoloba na biso totangi na totanga makomi totanga yango tobanda na so totangi na Amos 3 na 7 Amos 3:7 elobi na biso ke nzambe na biso asalaka likambo te sans ke a révélé yango na ba prophète na ye
asala likambo te sans que a révélé yango na bana na ye. Donc nzambe so alinga sala likambo moko a révélaka biso le nyonso, a révélaka biso. Donc na makambo oyo ye soki alinga sala abeta bato oyo toza na bango ako révélé biso po le biso mambo wana ezosalama tobanga te. Pourquoi nzambe arevelaka baprofete na ye? Do bana na ye en général arevelaka bana na ye makambo oyo ezoya. Toloba yango nzambe asala likambo moko te sans que arevele biso bana na ye. Pourquoi nzambe arevelaka biso bana na ye makambo avant esalama? Arevelaka biso yango po tozala na kobanga te, po tozala surpris te, tobanga te toyeba ke eza ye nzambe mutu azosala boye. Et puis l'air a révélé yango, l'air a zoba ki na osala boye, apesaka toujours directive pa bana na ye ekozela boye mais bino fo bosala boye bozongisa boye, bino fo bokende bozongisa boye. Donc nzambe asalaka ndenge wana ba osko bazala bana na ye te, bango nde mutu bazalaka surpris na makambo oyo esalamaka. Bandeko na nga ndenge tozolobela boye yango na ena lobake so totangi yango na Amos na 7 nde mutu ezolobake nzambe asala likambo te sans que a révélé na bana na ye. So tokiti na 13 Amos 3 13 à 15 toyoka makambo balobi 13 à 15 toyoka makambo oyo balobi na biso awa. Wana nzambe alinga kobeta na Samarie ndenge apesi nini deja prophétie. Kolo yawe nzambe ya nguya nyonso. Do nzambe mpuntulendo laisi nzambe nguya nyonso nzambe bazevi bakompanati nzambe mpuntulendo yeyo na Bible a nzambe ya nguya nyonso. Yango biso tobenga ye nzambe mpuntulendo. Nga na bengaka ye nzambe mpuntulendo po ase revelaki pa na nga alobi ke ngai naza nzambe ya mpuntulendo, nzambe o bakoko na bino basambelaki. Ngai nde mutu nazopesa o ba message, ngai nde mutu natambolaka na yo, ngai nde boyeboy nde ayebisaki ngai nde ngwana ozomona. Do yango na banda wa mukolo wana nakosa video mobimba nakolobela ndenge nini naki koyeba kombo ya nzambe mpuntulendo, ndeni na koyeba ye ke nzambe o nasambela banda kalezaki ye nayebaki yango kala mingi te awawa. Donc yango na kolobela sima. Donc nzambe ya nguya nyonso c'est ça. Tubandi na 13 kolo yawe nzambe ya nguya nyonso alobi boyoka pe bokende koyebisa bato ya libota ya Jacob boye. Mokolo na kopesa bato ya Israel etumbu pona masumu na bango na koboma bamesa ya mabonza ya mboka Betel, na kobuka basonge ya bamesa yango pe na kokweya pe ekokweya na mabele, na kopanza bandako nyonso ya bato ya bomengo oyo ya ekolo ya malili pe oyo ya ekolo bandako ya bomengo oyo ya eleko ya malili pe oyo ya eleko ya mulunge. Bandako wana ya minene oyo batia bilili ya pembe ya nzoko ekokoma mabanga na mabanga. Ngai yawe moto nalobi boye. Donc awa tozomona nzambe ayebisaki deja ba prophète na ye ke ndenge azobeta bato ya Samarie a explikaki deja ke ekozala boye. Yango bomoni ngai nazoloba na bino makambo oyo nakoloba na bino na video oyo. Totanga na Matthieu 24:6 so elobi na biso nini? Toke na Matthieu 24:6. Matthieu 24 chapitre 24 verset 6 elobi na biso boye. Bolimbisi na oluka Matthieu 24 toye na 6.
elobi na biso boye na 6 elobi boye natanga ka partir na 6 balobi boye bokoyoka te bitumba ebimi na bamboka ya penepene pe ya mosika. Bobanga te makambo yango esengeli koya, kasi wana ekozala nanu suka te. Ana mate balobi ke makambo ekoya wana ko yeso base bandaki ko expliquer lolenge nini makambo ekoma na suka. Le makambo ekokoma na suka nda bandaki ko expliquer ke boko tokoyoka na temps o esenge tokoyoka ba guerre, tokoyoka makambo ebele ba faux prophètes ba nini a expliquaki yango nde wana tokumona ke makambo eza ebandeli ya suka. Donc ebandeli ya suka ya makambo yango tokomi komona donc ngelo bake donc ba guerre o tozomona o lelo eza déjà na prophétie. Eza déjà na prophétie c'est l'Obama. Là tozomona ba faux prophètes ba komi ebele eza déjà na makomi. Là tozomona ba babungisi bondimi ba bungisi bonzambe eza déjà na makomi. Tozomona bana mike ba komi ba impoli bazobanga su mikolo te eza déjà na makomi. Tozomona bana mike bakomi ba papa mibimba bakomi ko bima na bana mike mwana kutu o ya ko bota te me mwana na ye akoki ko bota me ya zo bima na ye eza na makomi. Tozomona basi na mibali basi na basi bakomi ko lingana bakomi ko bimana. Donc mibali na mibali basi na basi ezaki deja na makomi. Bande konanga bongo makambo nyoso tozomona oye komi na makambo msu biso na Congo soki ba betelo solobi wana makambo ba mindele e komiti na biso ba africain biso ba congolais bo tokoloba te ke tokomona te ke tokomi na suka siko na kati ya makambo onyoso balobaki koya balobi pe ba guerre ekoya balobi pe ba guerre ekoya. Donc ndio ba ke to se préparer na ba guerre, to se préparer na ba guerre to mona na Ukraine wana Bible déjà lobaki ba guerre ekoya. Donc wana ya ona ngaki na expliquer bino po bomona teke tozoloba makambo kaka surtout nga mama Deline o bomona teke nazoloba kaka makambo pona ko bangisa batu ayaka nzabi bolimi simam c'est ça. Ah Seigneur nzabi bomoni makambo se mo le peso mawa oloyo ka mawa me oseki pona kaka kolongola mawa po esala ka mawa le yozolo ba makambo ke nzamba lobi bo me batu babandi koloba na ndenge na bango antoa esala apasi makasi me ezake eloko o biso photo mesana nango fo ba finga fo ba chola fo ba yina fo ba loba mabe pona biso eza problème te. Mais l'air yo yebike ozo sala o nzamba zo bano loba eza problème te. Yesu wase akutu le abande pe koloba antoa ba chola ki ba benga ki na ba kombo nyoso ba loba ki ba kokai koloba antoa problème ate me atika kita sale musana ndenge moko nanga o mama Deline na kotika te na koloba so babike ya kaka na ba message botia ba provision botia bwe ba guerre ko ya ba nini boy en tout cas o nzamba zo loba yango na funga na loba. Donc ezate funa ya ko pesa ka ba message moko seki sakabino sepeli sakabino po linganga non na kopesa o nzamba lobi me bana nzambe ba comprendre po ba so mona ke tant auto komi c'est normal makambo ya boye ezala. Donc na ena message on ena pesa lelo eza vraiment message penza mais non ben on message pour ngam nazo transmettre no ezate ke nzamba lobi to longola nzambe alobi nzamba lobaki. OK nzamba lobaki nanga je crois 10 mois passé na bosen ko vérifier ba o bolanda nga boyebi o de abuto banda na bino banda kala boyebi 10 mois passé na si 10 mois passé nzamba lobaki azoko isa France nazalaki omona bandaku e bandaki ko s'effondre ezo ko se couler bandaku ko omona penza ba immeuble ezo kuya penza doki na kikongo to na lingala baloba pe ezo nyenga donc ezo ko s'effondre ndé batiango na mabanga ngo ndé batiango ndé ti acide moko ezo ko
ezo s'écouler donc ezo si la penda donc ezaki vraiment o na bana mona na vision na ngai o nzamba nde kolakisa nga nde bandako ba immeuble ezokwea nda yebisaki nga Deline na kwesa mboka o France abe na nga kanda na nga ba obolanda nga boyebi mena o répéter ka mwanda mpoto kota na nini abe na nga kanda na nga eza likona mboka o France abe kanda na nga eza likona mboka o France ya on na kwesa ngonga na bi o ozo kwesa nde ba immeuble o nyonso ezaka na France alobi nazo kwesa ba compagnie nyonso o eza na France nazo kwesa ngopo kanda na nga eza likona mboka o na kwesa mboka o ba compagnie nyonso ekokoya crise ekokota makasi na France crise économique ekota crise alimentaire ekota crise ekokota na mboka o France bolimbisi po eza makambo oyo ekosama na monde entier mais nga nzambe alobaki na nga France nayebi te pourquoi alobaki na nga France en tout cas atangelaki nga France yango mpe nazoloba France mpona aloba te ndenge ye alobaki te nga naza ana mboka France alobaki mpe France nayebi te pourquoi alobaki France mpo alobaki na nga kokwesa France ok donc yango wana sikoyo tokomaki biso nyonso na bino tobandaki kopartage makambo yango toyoki pe ba prophétie pe pesami nga kutu kakamba na semaine wana ezaki 3 fois bozoyeba ezaki 3 fois première fois na bosana deuxième fois troisième fois nde oyo eyaki kobimaki ya crise alimentaire koya makasi totia ba provision na ndaku boyeboye ebimaki na oyo ya troisième fois ya ona yebisaki bino est-ce que totia ba provision ou bien to bondela po nzambe alongolango nde na kozwa ba réaction bato ebele esengaki ke en tout cas totia ba provision po nzambe la ese alobi ayebi pourquoi alobi ndenge wana biso tokoki kotelemela volonté ya nzambe te ke nzambe kosala boye te tokotelemela volonté ya nzambe te tobondela na volonté ya nzambe soki akoepargne yango wana eza yeka me tobondela après tolobaki volonté ya nzambe esala soki ye amoni kaka akwesa lokola alobaki akobatela baoyo ye donc eza bien kutu soki ozalaka ya nzambe te obanga nzambe te yaka na bonzambe mpo nzambe akobatela baoyo bakotambola na kobanga ye mpe bazobondela nzambe aobatela bango tolobaki yango nde mpe ememaki biso na koloba makambo ya baprovision banini ebandaki makambo yango ebandaki biso 9 mois passé ntina nde tokomi lelo toyei komona baguerre mpe ya Ukraine wana kutu toyokaki ata koyoka te ata soupçon te tomoni yango ebandi ti lelo ndenge tozokokoma boye bandeko na ngai sikoyo le nzambe atalisaki nga bandako ezokweya ozomwa ba immeuble minene ndenge ezokweya donc nayebi te nga nzambe alobaki na ngelo te o guerre o tremblement de terre to nini papa dida mona tremblement de terre nga na mona ka guerre o nga na mona ki ezaki nazosambela na moni ba avion mibale ezobeta na masasi ba avion de guerre wana mibale ezobeta na masasi papa ezobunda ba avion na mibale ezobunda ba avion de guerre nde na moni avion mususu ya munene likolo ye pandi yango nyonso epandi wana nyonso donc guerre pene ezalaki makasi nde nayaki kosusu msanga guerre boye ndenge nini donc namonaka bongo donc en tout cas jusque là nzambe na alobi te likambo nini oyo ekosalama na France mais alobaki ke eza na likambo oyo ekosalama nde nzambe abiki eza na likambo oyo ekosalama après makambo wana pe biloko akolia vraiment ekozala te yo na yebisaki pe bandeko ke totiaka deya baprovision mpo biloko ekomata boyeboye oyo tozomona ngo biloko ezomata yo ono otie provision te continue kotia tolobela makambo baprovision te tolobela makambo mosusu sikoyo na ndenge sikoyo nga nazotalela makambo nde ezokendela lobi te avant-hier je crois 2 jours passés ndeko moko atindela nga video moko nzamba pambola esika azali nzamba pambola atindela nga video ndeka bato batindela nga ba video so moto atali video amoni ke eza pa makambo moko makasi ya bien batindelaka nga mama Deline landa makambo oyo ezaka lokwa makambo oyo olobaka mama Deline landa nde nayaki kolanda atindelaki nga makambo mutu mwa bande koexplike au cas où bombe nucléaire ekwei awa ndenge nini tokoki kosala le nalandaki yango vraiment namonaki yango makambo biso toyebi yango te makambo biso toyebi yango te yango nalobaki nasala video na explike bato bana nzambe
nga mama Deli nzamba yebisi ngai te ke bakobwaka bombe nucléaire awa bayebisi nga bongo te nzamba yebisi nga bongo te mais toza pe na 50% ke bombe nucléaire ebwakama awa na France na capitale ya France do yango wana toza vraiment na nzamba alobaki na nga oui nzamba alobaki na nga dernièrement na partageaki na lobaki ke nzamba alobaki makambo ekosalama etouche mingi na capitale ya France bato baza na ba province bazala un peu sauvé mais bato nde baza na capitale bakokufa ebele na makambo oyo ekosalama bato baza na capitale do bao baza na Paris capitale ya France abaki capitale ya France toyebi biso nso eza Paris et place nga naza na Paris donc elo toni toloba boye na video oyo na video oyo na ina loba bandeko na ngai bofongola matoi bien bolanda ya liboso na oloba ke na boyi mutatela nga commentaire ke mama Deline yozo ya ko bangisa biso boye pona nini na boyi pona zo bangisa batu te nazo bangisa batu te nazo bana batu réalité po ata soki yo boyi ngana lobango soki nzamba lobi esalama ekosalama kaka malamu ngana loba na nga po ekosauve batu ebele nga lokwa na comprendre par rapport ya video on a talaki na comprendre video on ezoloba mambu spiritualité te ezoba pardon mambu spiritualité azoloba makambo azosala analyse ya makambo ndenge ezokendela azotala analyse ya makambo ndenge ezokendela par rapport ya baguerre onde ezozala azomona ke tokoki kozala na possibilité ya bombe nucléaire ekweya quelque part donc mutu anga bande koloba makambo moko bongo nde yango siko le na yokaki ye ndeko mo mutati ndenga na WhatsApp le na yoki natani nga bibiso toyebi makambo te nzambe merci ndenge à travers vidéo auto comprendre nga mama Deline na comprendre makambo ebele na mobile nanga na entourage nanga to comprendre makambo ebele nde tolandi vidéo o mais batu bana nzambe mususu est-ce que bazo comprendre makambo point d'interrogation yango na eko ebisa bino bandeko na ngai to s'attendre na bombe nucléaire ekoki kokwea na France yango na bomoni ngai na osa video opona expliquer bino boyoka bien kotia na oko banga te po ato bangi te soko lobi soki lokola soki nzamba lobi esala mabongo ekosala mabongo na lobi te ke nzamba bi bombe nucléaire ekoya nzamba lobi bongo te nazoloba ke nzamba lobaki ke makambo ekosalama toyebi te peut-être ekozala soulèvement populaire ndenge bamsusu namonaki mo batindenga alobi ke guerre civile esalama na France toyebi pe te soki eza guerre civile toyebi pe te soki ekozala bombe nucléaire nazoyebisa bino au cas où eza bombe nucléaire eloko nini yo esika ozali okosala yango wana boyoka nga bien na instruction oyo nga nazopesa mokie oyo na comprendre mais bokota pe na Google bosala ba recherche bolinga boyeba ke soki bombe lelo oyo babombade biso attaque nucléaire ekweyi awa tokosala nini ya liboso na ona koloba ke attaque nucléaire soki ekweyi quelque part esika ekokweyila tout autour wana en tout cas po mutabikana ezala mo mke passe donc yo so oza mwana nzambe ekosambelaka en tout cas nzambe lokwa lobi akobatela baoyo baotambola obanga yeba ke place yo ozali ata ofandaka na ville ya Paris na katikati ya Paris yo ekokoma place yo ozali te ekokoma te ya liboso na toloba ke bombe nucléaire eza na qualité puissance oui puissance na puissance donc puissance mususu eza na puissance ya makasi mususu eza na puissance ya makasi te bono benga puissance ya makasi te par rapport ya misusu mususu eza na puissance moko so ebeti ata na Paris na bato o bazandeti na toloba ndeti ezwa tina
na 60 km. Ezwa tina 60 km. Wana ya 40 à 60 km. Wana oa mnene. Donc 40 à 60 km. Wana eza deja ekozwa penda de Paris mobimba Île-de-France mobimba. Donc ekozala vraiment ekoko taper na moi. Donc tolo baka bongo. Donc je ne crois pas que baobeta baobeta oa mnene wana na ndimite. Je crois que soki bakobeta bolimbisa, soki bakobeta ngo attaque nucléaire soki kokwea awa na Paris awa, je crois que ekozala o ya mukie quand même. Poutine faye bapeke bana nzambe toza afu tobika na ndimite ke aobeta kwa munene ana le temps que biso toza na France na ndimite. En tout cas wana penda po nzamba loba na biso pe mo mayeli na biso esalaka papo ya langage ya nzambe le nzamba alobaka obatela biso lokwa biso toza awa bana na ye au permettre te putina bambola biso penda oya munene na nzimi te seke oya ya mwa mezi wana. Donc oya mwa mezi wana ekoki kozwa bona yebi te na ligne penda kolobela mamba ba kilométrage ba kilometre oyo ekozwa wana te. Mais ekozwa mwa parti ekobombarde bandako et bombarder bandako ba immeuble. Donc raison est-ce qu'on mboka wa France ba immeuble nde eza ebele yango tozolo ba ke au cas où bombe nucléaire ekwei awa na France. Donc ekosala ndenge nini place ekozwa ekobombarder ba immeuble nyonso ba bâtiment nyonso wana ekopanzana panzana tout autour wana nyonso ekopanzana. Donc vraiment mwana nzamba on s'est trouvé na kati wana te. En tout cas yo ozo tambono banga nzambe oko s'est trouvé place wana te, o s'est trouvé place wana te. Donc wana siko ba o ba kozala wana o ba immeuble panzani do ba o bazala wana ba kokufa. Donc bien sûr ba o ba ozala wana ba kokufa. Sikoyo biso batu o tokozala ko biso tokozala na biso na tout autour wana esika makambo ekosalama. Nga place nazali na mboka nazali awa naza na Paris mais naza na 14 km 13 à 14 km ti na ville. Donc surtout Paris ville donc nga esika nazali na Île-de-France. Donc na po Île-de-France nyonso ezaka à Paris na sito ebi Île-de-France nyonso ezaka à Paris. Donc nga si place nazali naza na 14 km na Paris ville. Donc na gare du Nord so oza na gare du Nord na train oza 10 minutes okomiti na gare nanga 12 minutes na train na RR okomiti na gare nanga. Donc na zapenda proche ya Paris. Donc biso bato toza proche na toza vraiment na risque pe makasi risque ya liwate po biso to kufa te. Mais il faut to yeba makambo na zoloba ezana bato mususu na ndeti azane peka na Île-de-France mais baza ta mususu 65 km ti na Paris. Donc ba baza un peu musika moi bien muke ba mususu baza na 80 km na Paris. Donc baza quand même moi musika. Donc tolo on a bata province bino boza déjà moi muke sauvé na makambo ko ezo ya wana. Sikoyo soki bombe wana kwei bande konanga avant na kwei ya je crois que toza na banonce toza déjà ko munide avant guerre ya Ukraine banda on dirait ta 2 semaines moko to bande ko yoka on Poutine alobia ko beta kaka ko beta balobie azozela kaka Jose le piko ezobeta na Chine soki esili ya ko beta na e ndepele resila ki kaka onde lobby lelo ye abandi ko beta. Donc to yoka déjà basango wana ke Poutine azobongisa po abeta France to yoka yango le to yoka yango wana déjà to bando mona ngo comme de amwa shosho biso siko bana nzambe ba o tozo ko bomba ba milangi ya vide tozo ko bomba ba milangi ya vide biso ba o ka leto banda da ko yoka ke balobi ke bako beta boy France eza na risque o boy biso ba o tozo bomba da ba milangi ya vide neti nga boso to melima na komi ko bomba na komi de amandi na bando bomba on a retard mais na komi déjà na ekembangwe
na comme de presque na 50 na ndo bomba onka kalaming te a de so na bandaki avant besi na komi na 200 milangi oyo mais na ndo lobaka na ndo bomba mais na bomba kité mais là na ndu ko bomba on a comme presque na 50 il y a 1 litre 50 1 litre 50 et ça déjà presque 75 litres oyo na zo bomba ya vide boy donc ndenge na sisi mai oyo ndenge sili boye e ko bomba ma naza na ba bidon ya ba 20 litres na la exekibino naza na tono ya munene magene na ndako te mais ekoya tono ane ezali mais nazo tsono mutema te poso na ekoti na ndako te na temps oyo tozo mais moi biloko ezali donc na mukuse biso bato tozo bomba ba bini ya vide na tana nde to tia ba mai to toka mai na ba pompe na biso nde to kotia awa nde to tia na ba milangi na biso ya vide entre temps toza dia na ba mai na biso o dia to sombaka mai oyo ya oyo to somba déjà ba nini donc ezali déjà na ndenge to sombeli ka malgré eza nango normal kaka mais to sombi ba mai biso ba oto yebi ke to sombi ba mai wane koza ya komela oto tana ba milangi oyo en tout cas ta ba javel oto sela na toilette ezaka presque 2 litres ngana zo bomba pe ba bidon na vide wana oseli mafuta oseli eloko moko oseli ba savon oto sugla bilamba osaleli bani nango foko bomba kanga na zo bomba ntoke suninga na regrete na comme ko bomba on a reta so na ndo bomba ngo avant en tout cas na ngana ko mata na 400 litres nanga ya nini do ba mai wane ko sala oto zo tia awa eza ba mai ya kolambela oto zo tia na ba milangi oyo ya ba oyo ezaki na ba javel wana eza ba mai ya kosukola donc ekosunga biso makasi donc na tana nde to banda siko kotia le to bando yoka nungu babenga ngo nungu le to bando yoka déjà Québécois déjà que France on dirait ekozala boy on dirait boy to yeba dana ba dernier asuka wana na ba semaine asuka nde to zo ba mai na biso to tondisi to tie wana allez après wana sikoyo leri makambo ngo ko salama ekoloba te to yoka kake akobeta mbala moko toko santi soki abwake biso soka atake biso na bombe nucléaire wana ekozala ndenge nini l'air attaqué biso awa toko yoka esiko zali okoyoka pena makelele okoyoka pena makelele biso toko yoka na batu mususu bazana ba province po bombe wana ezama sekite bandeko nange ezama sekite donc na batu mususu bazana province bakoyoka moi loba bato ba province ya misika nde mutu bakoyoka te donc biso bato tozali oyo tokozala na pembeni wana donc tokoyoka ndenge ekosala donc toloba tina 60 km je crois 60 km courte temps musu ekoleka pe tina je crois na 500 na bosani wana kutu na komite ekosala pena kiti na bato musu bazana ba province musu bako vivre ngo baoyoka lokito wana après ekosala ekopanza ba bâtiment ba immeuble après ekomata siko poussière wana l'air ezo mata wana ekosala ezana moto do biso ba oto ko vivre to yoka moto non ebandeli to ko yoka moto makasi donc esiko ya lio yoka moto to ba bo esiko l'air bombe ana ekwei esiko zali okoyoka soki ekwei pendant la journée yo ekuti yo na voiture na libanda ngana zo yipse bino ona ko loba bino meza muke bino mobosa pe ba recherche na ndena bino na pesi bino ka ide po boyeba soki ekuti yo na libanda eke ozana mutuka ozana voiture soki ekuti yo na mutuka na voiture luka mbala moko ozana 15 minutes na libanda po oluka parking o ezana ba sous-sol wana ba parking o ezaka na ba sous-sol wana luka parking wana mingi ezaka wi ba parking ba sous-sol wana ezali luka parking wana esike ezali po oyoka lokito le oyoki lokito wana ozana 15 minutes o se protéger donc 15 minutes wana soko yebike na okoma na nga na ndaku na nga dans 15 minutes
oyembango po okoma na ndako. Je crois que ça là déjà embouteillage pour mutu nyonso aoluka aya azonga ndako. Donc soko moni ke place nazali na okoma na ndako dans 15 minutes kende mbangu tina ndako. So moni ke place nazali na 15 minutes na okoma na ndako te, luka parking o ya sous-sol, okota na sous-sol ozalaka na voiture wana. Ya ona conseiller bande konyonso o bozo tambwa na mituka na ba voiture na bino, bozalaka na ba biscuit na ba mai na kati ya voiture na bino. Bozalaka na ba mai na bani na kati ya voiture, ça dit pe eloko moko ndeti to bandeti to biscuit elo na pesa conseil biscuit na mai. Fozaka na biscuit na mai do zalata na biloko moko ko lia wana, ata ba boîte de conserve moko fozala na ona kati ya voiture wana, otano po oyebite okawu. Ozomona ekucho na kati ya voiture, ofanda na kati ya voiture wana pendant 3 jours. Nasi bozo yokanga. Nazolo bango un peu des autres mais bon comprendre. Donc au fond dans la voiture on a yo okutana na kati ya voiture. Eza lozaki yo moko. E alozaki na batu na voiture on a bokende ti na parking ya sous-sol. Boftika na kati ya voiture on a pendant 3 jours. Ya wana foza kana mai na ona kati ya voiture. Ata milanga mai ya boye, ata 3 to 4 ota msupe okuta na uza yo monte surtout so na voiture no omemaka batu. Il faut ezamo ba paquet ba biscuit, il faut ezana kati ya voiture wana po yango okovivre nango pendant 3 jours. Donc 3 jours wana so ekoki to lo bana bato bakuta na ba voiture. 3 jours wana so ekoki obimi na yo po risque makasi eza pendant 3 jours. 3 jours wana so ekoki bima na yo lukanzela ozonga ndaku. Olukinzela ozonga ndaku. Soki okutani na lero ozonga ndaku, ok to sitanona, lero ozonga na ndaku na lero bimi wana oye ozongi ndaku. So nzele kozati ndaku okumbi voiture no tina ndaku. So benzele kozate odebouye ti okoma na ndaku. Lero ozobima no ozotambula kotia loboko na ona zolo te boy kotia te. Nina mnokono nina misu no kotia eloko te. Donc iko simba eloko te. Lero ozoya na ndaku na yo, lero ozokoma na ndaku, mbala moko okotika na ndaku na yo, longola mbala moko bilamba na okaka na porte ya ndaku wana. Soki mutu azalaki na ndaku bengi ye ayelo saki poubelle. Ozwimba moko simba mutu wana te, mutu wana pa simba o te. Donc ozwimba mo bilamba o lataki otiango na saki poubelle. Lero otia bilamba na saki poubelle mba moko kanga yango makasi, bimisango libanda. Bimisango libanda po bilamba wana eza deja mabe. Mbala moko le yo kozwa bilamba wana eza deja bilamba eza deja contaminé. Otia yango libanda. Lero otia yango libanda po elo ni tolo baboy po bombe wana lere e bombardé ba immeuble wana de c'est bon eza déjà matière moko wana o eza na toxique kati nango. Ozomona loko eza na toxique yango wana ekosala ke eza déjà poison. L'air ezozwa oka na nzoto bo eza déjà mabe. Eza déjà mabe do yozwa bilamba moko eza contaminé bilambana otie yango libanda na saki poubelle okani bien otiango libanda. Mbala moko oketi na salle de bain. Ozwi lingette. Ozwi lingette obandi ko pangusa nzoto na yo na lingette. Opangusi nzoto na yo na lingette, mbala mola osisi ko pangusa na lingette, ozwi ba lingette yana pe okangi ote na sac poubelle. Okoti mbala moko na douche. Na douche wana bandi ko sukola. Lero banda ko sukola na douche wana ko nika nzoto na yo makasi te po eko risque elongola o poso ya nzoto na yo. Yo sikola ko kota na douche obandi ko sukola na suki na surtout tia savon ebele. Donc photo soma mi ba savon o eza ya base moko naturel. Ko soma ba savon eza ya base naturel ya ngonde ekosala bien vraiment makasi. Et ça la bien donc ba savon ya base naturel to yebi yango osombi ba savon eza tamsu ya base ya aloe vera ba savon o eza dans le sens que so bi osoma neti ba savon osuka neti na ba savon o
eza neti ya bakaola eti ya bani mabe lisusu mpo ekolongolo poso ya nzoto. Donc ozwi basavon wana otie na suki na yo mpenza, otie na suki na yo bato bozalaka na bakabelo na mitu na bino sizomba mo bapesi okatakata na suki na yo na bakabelo wana okatikati so ozalaki na meshe okatikati yango ale après osukoli mutu na yo nyonso na savon nzoto mbimba osukoli nango nde okomi bien. Okomi bien, ofandi na ndaku na yo. Sikoyo, po na wana na lobi bongo, na batu oyo bakutanaki na voiture. O akutane na voiture. Po na muto azoya na nzela train, oza na metro nini. Soki sali bongo, yo fo kangamaka na sali bula metro wana, bo bimate, bo kangamaka wana panda 3 jours. Yango wana le ozoke musala na saki na yo, zaka tana bouteille moka mai na biscuit leri sikote leba nungu ekobanda leba nungu ekobanda nungu ngelo ba mwa ba makambo ekomi kobima on dirait mambo esalama to benga ngo ba nungu siko leba nungu wana ekobanda yo siko ozala na ba période wana le ozoke musala en tout cas bongisa ka mai na o memaka bouteille na ata moko oyo eko salopele oyebi ke pendant 3 jours omela malembe mais malheureusement ka bato kozana ba ona trana ba otambwa mabo pamba banda kosenga yo mai bamela nzambe ako sunga na ye. Donc na mwa biscuit na yo na saki na yo ekosala o bien pendant 3 jours boko kangama na metro wana na se ya libula metro bokangama raisonner siko ke l'air esala bongo courant ekozala te siko na kati ya metro na se soki ekuti bino na tunnel mona nzambe mota okutana na place wana bandeko nanga o ekozala mabe makasi malgré bokufa te ekozala deja kitoko te. Donc nzambe asunga biso na makambo vraiment ekuta biso na place oyo esengeli place oyo esengeli ngelo bakala na bandaku na biso yango nde place oyo esengeli. Allez, wana sikoso okutani bongo boko bima après 3 jours. Je crois wana loko okuta na place mo public déjà bako yip c'est no ke bobi mate bon me betami to kopé c'est no mitindo mukolo boko bima. Donc yo yeba ke boko bima après 3 jours. Nde boko bima na se ya libulu ya metro. So ekuti yo eke ndaku no eza musika eke libulu moka metro eza pembeni wana dinda na kati ya libulu ya metro wana dinda na kati ya libulu ya metro wana po bokozala mwa muke protéger na se ya sous-sol wana feza apenda sous-sol eza te o eza ka polele boy eza pe sous-sol po ba toxique wana o ezo tambula ba poussière wana ezo tambula ekota kuna na kati te vraiment ekota vraiment te. Donc inde tolobi ke mukoboko bima après 3 jours lero ezongi na ndaku na yo sala même likambo o na lobi ke ya mutu oyo azaki na nini odoki longola bilamba na oboy sikoyo eke yo okutani ozana ndaku mutu moko azaki libanda azongi na ndaku ayebi te ke fala batama pendant 3 jours. Posoko batami pendant 3 jours lero kobima en tout cas okozwa ta mususu mwa ba choc na mpona yo pona onde ko beba mais ozana mwa risque etam sou misu pebe saloma be mais na kati ezala mo mke sauver pendant 3 jours po après 3 jours risque est diminué déjà. Donc mutu wa kozonga ndako avant 3 jours ayebi na makambo o ngana zolo bate ayebi na ete ke fois se protéger azongi ndako avant 3 jours wana akoya wana l'air azo poussa na azo beta porti l'air yo fongoli lié pour na ko sauver arozada na pasi kati na epo a respirer déjà banini wana bien te ba pousser wana bien te ekoti kati na e bo remarquer akota na tamso bandi ko sanza abandi ko kosola ko sanza yeba ke ekoti déjà dans quelques heures akokufa na e biso bana nzambe so moni bongo banda ko sambela banda ko invoquer nzamba nguya nyonso akokangola na ye mutu wana mais na normalité boye soki déjà muta ye bongo abandi kokosola zo sanza wana pena seke ekotie na kati e apasi po abika. Donc yango tozolo bafoko za mayele kowela na mangu ozonga ndaku te soki ekuti bana na classe oke kozwa bana na classe te po ato bimio kezwa bana na classe
okuta école ya bana ekangi bakoluka koprotege bana kobanga te école ya bana bakoluka koprotege bana yo esika ozali bondela kaka nzambe bana nanga bazala na kimia esika bazali donc owela kokende kozwa bana na classe te otala nde esali bonaki mamba onazwa bana na classe soki bana na batangaka pembeni oyebike na kokende mpe 15 minutes na zwi mwana wana azongi ne la ça va kende mais soki oza na 15 minutes okenda ozonga te kokende te bana bakozala protege esika bazali kuna na ekole ya bana bayebi makambo nga nazoloba bakota bana na sous-sol bakoprotege bana na lolenge na bango yozobondelaka nzambe ezala na bana esika bazali. Après wana batu oyo bakoyi kobima na tana baza batu oyo bakozala protege donc bana na oso bakangami na ekole ya bana batie bango na basous-sol bayebi eloko bakoyi kosala. Je crois que bakozanga ngo te bacombinaison moko eza mingi ya basoda bamaske moko ya basoda na balineti muntu soki alati yango akoyi kobima mpe akende koluka soki eloko mpo bakopesa bana donc ekole ya bana ekozwa charge ya bana. Mais biso ba oto sambelaka bana na biso mukolango yango na temps o nga na osa video oyo ndeko o sambelaka fo o changer prière na yo fo lo bakale nyonso o changer te mais o bakisa makambo na prière na nzambe soki mabe moko eye ekuta ngana bana na ngana ndaku na mobali na nga ekuta ngana mosi na ngana bana na ndaku toza na ndaku papa yo tesi biso ba provision o na ndaku poto kutana na ndaku awa jamais po o tesi biso ba provision o po bana ba se trouver libanda mage okozwa bango après 3 jours. Après 3 jours nde obimi na yo oke koluka bana na ekola bana. Mais là, aujourd'hui, bon, après 3 jours, c'est protégé. Donc, on s'est protégé na ba masque, na ba combinaison, faut se protéger pe kaka. Faut se protéger pe kate. Ok, zo bana pe bon, o risque na ba pe so bana te. Faut ba eba ke libanda danger ya liwana. Donc, to vivre na danger na pendant, to baka 1 mois. Pendant 1 mois. Donc pendant 3 semaines. De 3 semaines, nde to revivre na makambwana. Après 3 semaines, nde mokile kozonga normal. Na si vous comprendre. Donc après 3 semaines, nde makamnyo se kozonga normal. Tozonga vie normal. Nde soki avant 3 semaines, wana soki mbule beti nzamba kosa ngolu mbule beti. So mbule beti eko dimine biloko wana noki. So il peut m'pépéer ma casse et qu'on diminue en haut ou neige et quoi et ça la bien surtout sur un boule et quoi et ça la collecte c'est la 3 semaines c'est la 3 semaines t donc c'est ça donc après 3 semaines ndé okoki ko kende total ko zwa bana o bakenda ki classe ko luka mutu o yazaki te na ndaku après 3 semaines de yangwana na kokai koloba sikoyo leri biso to makambwane salami ko yoki mukile ningani il faut kokanga ba porte na ba fenêtre nyonso kokanga ba porte na ba fenêtre nyonso faut okanga yango po mupepe ane kote la bino na ndaku te do faut kokanga yango na ndaku pendant 3 semaines ko fongo la fenêtre ata moko te na ndaku kaka tokozala bongo na tanga na ndaku wana 3 semaines wana toyebi ke to bandi déjà ba provision na biso ko sale lango o to sale laka na tanga na atama ya pompe ezobima ko meka kozwa ma ya pompe te olambela ko meka kozwa te ma ya pompe okosukolela ngo nzoto okosuku po ezala contaminé mais okosukolela ngo nzoto me ko lambela te na tana de abandi ko lambela ba mai obiso tozotia na ba milangi wana na tana me mai lero ebima na pompe yo siko oboko iko sukolela ngo nzoto boko iko sukolela ngo bilamba mais ko lambela te ko melape te donc soki ba o bondinga la bino kotia provision te mama de na zolo baloba bolinga bino kotia provision te bo mela so ngo mela mai ko mela mai ya pompe te mela mai o eza na cave wana toilette o eza na likolo wana ne loko likolo wana o to chasaka wana de mai o euta na chasse do wana ya toilette wana na cave nango wana mai o eza kana yango ndoko ko mela po wana se kota ki déjà avant o eza na kati ya libulu te o eza na likolo wana
po yango nde mutu ekozala mai oyo eza bien po yo omela. De soki okute na mai komela te, mai wana ekoki kosauve yo. Ba o bolinga kotia ba provision te. Donc je crois que ekuta na bato na mai, mais so ekuti bino na mai te na ndako o wana nde mutu bokoki kosalela o a pompi o ezobima sikoyo na pompi kosalela te. Donc na temps wana sikoyo yango nalobi ke biso bana nzambe tozala kaka na prière, bana na biso bakose etouve na bango na baklasi te. Letike yo ozotambwa na kobanga nzambe mukolango olambwaka webi gastro, maladi mo babenga gastro wana soki ezwi bino kozwa bino ndaku mobimba diare bosa batu na toilette bolamuka ta mutu na bana bino nyonso na bapapa bolamuki na gastro jo yango mutu pe abimi te poni bosambelaka. Bana bakolamuka na fièvre makasi jo yango obike bano bango nyonso balali na fièvre balamuki na fièvre, donc etika bango te na classe nzoka nzambe asali ke po bana bakutana na ndaku. Nzambe na biso aza capable atia te jamais mwana ya mutu azotambwa na kobanga ye mwana se etrouvé na école kuna pendant 3 semaines esalama te. Donc biso toza confiance en nzambe wana ekokuta biso na bandaku. Donc yango na ngena yebisa bino. Et puis lo musu na ena lobake na makambo oyo ezoya apres wana en tout cas toyebi te so tomona biloko ya kolia toyebi te soki ezala ndeni wana tolobela yango nsima. Et puis wana deja tolobaka deja wana ekoma mpenza ke biloko ya kolia ekozala pasi nde wana sikoyo elo na ena lobake tolobela baprovision batu oyo ya mayele baza reveni na Saint-Esprit te mena mayele ya kibomoto bazotia bakisi baprovision baosala baprovision mpe bazotia na bakisi ya omela. Do yo nena loba ba oyo bolinga komela ba Doliprane bolinga komela bakisi ya batension banini bomeka kosengaka deja bamédecin na bino bapesa bino ebele mpona temps wana oye ezala su na médecin te kisi ekozala te mpona yo. Yango moi biso ba oyo tokima biso na baproduit naturel bakisi wana naturel biso toza na problème te tozotia ba huile essentielle na biso tolobaki on je crois faut ko tena lo bango sikomo biso ba oyo tokena ba produit naturel kozangisa miel te na ndako na yo. Miel ezala na ndako, feuille d'oreiller ezala na ndako, tozwi su nini ba huile essentielle wana ezala na ndako, ba te tosomba ba te na ndako, ba te vert tozokotia biso tokobikaka na ba te vert wana. Oza na fièvre nini boy omeli te obonde na te vert omeli ba mai na biso boyebi biso de mai de ekoma kisi na biso tobonde na mai tomeli biso tokotia ba Doliprane te biso tokotia ba Doliprane te oyo akotia atia na par rapport na foi na nga na otia Doliprane te na otia ba huile essentielle na ndaku na tie ba te na nga na ndaku na tie ba feuille d'oreiller na nga na ndaku na tie ba clou de girofle wana otia ngo na ndaku oyoki ka monzo to bien te ozwi mwa soki ndeni basala wana mpe na sala te mozwi te ozwi osali te na otia ngo ndamu na kati omeli obiki na biso biloko wana nde tozokotia ba biloko wana. Citron ya mbuma boye kobeba biso totia naza kuna citron mona la tron je crois na vidéo mtu na sala ba citron bio o amilangi wana yango nde biso tokotia. Donc totia bakisi na ndako bakisi o ngana olobela biso batu ya ba pratique biso batu ba produit naturel yango na zolo baboye tozangisa te batu na tana toza na problème kuku bakasha pona mupepe o wana nde ezosala moi mke auto respirer et ko sa biso mo bakasha mais ba te kaka nani mais ezosenga fo ozape na vitamine ya kokoka nde okozwa to luka ba produit naturel eza ba vitamine makasi saint fifi nzamba pambola apesa kingai na olobela kala te awa lelo ka tolobi non sa audio pona ba pratique 6e audio ya ba pratique non sa on kala te baoba wana eza na protéine ebele eza na ba minéraux ebele eza na nini ba vitamine ebele na kati wana. Donc baoba na lutu moko chaque jour
ekosunga biso na temps wana na témoignage moko mikolo euti oleka na si 2 mois passé bato nazala na bango bayebi te 2 mois passé te ezalaki année passé na décembre to na novembre ewumeli déjà ta na oloba 2 mois passé na novembre na nga nasala régime moko lokola namonaki kilo matenge ebele par rapport au confinement oyo nde na osibande kosala pete kofanda ndako kilo matenge ebele nazali na posa na perdre kilo ebele na nga nasala régime moko makasi vraiment nasala régime nazali na décision nasala régime wana pona perdre kilo na nga nde namona pauvre mama na biso mama nde namona bato bakufa ok namona mama na biso na ndoto mama biso oyo akufa mama abotanga namonaki na ndoto nde nakamoki abandi koyebisangaki Adeline ozolinga osala régime olinga osala régime wana na bai na obanda régime yango lundi nde anayi komona ye nasi samedi nango abi nanga ozolinga osala régime po okonda nga na bien na posa na sala régime pona konda ayebisi nga lobi te kosala régime wana te abi nanga boye soko osali régime wana yango nazoyebisa bato bosala ba régime na temps oyo tika na yo régime ekoya nango na temps wana mais to contrôler nde ba santé na biso to lia na désordre te poso zo lia na désordre omatsa ba kilo ebele okoma na obésité déjà eza malade so okomi obèse soko okomi obèse eza déjà malade do to lia na contrôle pe to lia biloko o esengeli ba légumes biso moto ebi biloko o esengeli pona biso poto gada ka ba vitamine po makambo iso ya eza na posa ekuta biso na ba vitamine ebele na nzoto mama o abotanga muta yebisaki nga yango na ndoto ayebisaki nga lobi na nga kosala régime te olingo sala poso osali régime wana okokonda nde yo lingi okonda na yo operdre kilo mais okoperdre pe na ba vitamine mosusu ezao na nzoto operdre yango nga na bia bon nga za posa na dîner pour na mona kilo matinga makasi na osepela te nde na ko munene boy bamoya yebisi nga lobi te komi tunza manote okonda no po mikolo ezoya ndenge oliaka fufu wana olia su fufu modèle wana te abi mikolo ezoya ndenge olilaka fufu bongo olia su fufu modèle wana te yango esala yo okonda mais na mikolo ezoya na oza na besoin ba vitamine na nzoto na yo kokonda eza problème te muto kozala okondi no mais ba vitamine nde ezalo na nzoto ya lobaki na nga régime nga na olinga na yebi te koma yebaki on na yebi na nga te koma ayebaki on bondeka tolobaka ezaka ta msu nzambe mutatindaki ye azaki lokola ange oyo ayekopesa nga message je crois que eza ndenge wana ozomona aexplike nga momba makambo abina nga nzoto na yo oza na besoin ya vitamine makasi pona makambo oyo ezoya ekuta ona ba vitamine na nzoto pona kokonda komitungisa te po olia sufufu nde obandaki kolia te mikolo oyo ezoya nga na bia bon alobi eza ndenge wana nde ayekutu koyebisanga ke oza kutu na ba besoin pa vitamine mosusu yango wana nazotia vitamine na nzoto asaki quelque chose na mona mais atiaki nga su ba vitamine na bikutu funa bakso ba vitamine na nzoto abakisaki nga kutu su vitamine na nzoto po amune nga nazali na caresse ya vitamine yango nazoyebisa bandeko nyonso mikolo ezoya oza na besoin ba vitamine liaka déjà ba légumes ebele na temps oyo melaka biloko oyo koki kosenga biloko eza naturel oyo kopesa biso ba vitamine donc toloba lokola nini oyo nini baoba poudre ya baobana eza na ba vitamine ebele eza ba vitamine ebele poudre mo pe na sombaka kala période moko ezaka pe na ba vitamine ebele poka na bosa nkombo nango esunganga ezaka pe bien makasi ba oyo bolinga ba comprimé ba vitamine oyo mundela salelaka bino problème pe ya te bosomba ba vitamine na bino ba vitamine C ba vitamine ebele bosomba bozana na ndako na tana tozana besoin ya ba vitamine ba comprimé oyo ezo remplacer biloko akolia oyo ezo remplacer biloko akolia soki okoki pe kosomba eza pe mabete oyo ezo remplacer biloko akolia kati na nzoto na yo po okolia no une fois mais là ozomela comprimé wana ezo remplacer biloko akolia à condition que ezala bien eza pe problème te ba comprimé oyo eza full du remplacement wana eza bien makasi
Donc je crois que on a kokai koloba na bino yangwana en tout cas nzambe azala na moko na moko video o eza po ebangisa bino te na répétant balebele eza po toyeba tozala naïfi te toyeba te ke makambo yokanisi ata soko olingi koyeba makambo te bato mosusu bazalaka alingi te eloko wana ekoma akobeta mpe kara me eza te ke ekosalama te mpo oyo ozobeta kara non ozala circuit landa video ope partager yango na bandeko mosusu yo le olandi video boyi kopartager na bandeko mosusu le makambo ekokomela bango wana nayebi te soko expliquer bango ke nga makambo nayokaki on déjà pa mama Deline nayebi te soko oloba bongo to oloba bongo te sala pe ba recherche na internet na Google wana sala pe ba recherche po oyeba plus par rapport ya o nga pe na yebisi bino en tout cas ekosunga bino makasi vraiment elo musu na ena loba pendant makambo wana le ezosala courant ekokatana na osa video mona otela bino karate awa nasalaki on déjà mais nakolakisa bino bampule moko oyo fo bosomba ekosunga makasi pendant temps na babuji nini ekatana na pendant temps wana lere botozoyokaka makelele wana fo bozala na bapapier minimum na ndako na yo ozwi papier ali okangi ya baportable na yo okangi baportable na papier ali wana po oza na chance ofongola ngo esala lisusu par rapport ya ba recherche mosusu osali il faut ko protéger ba téléphone na papier ali wana et puis il faut ko somba ba radio biso no to sombi radio te mkoto somba radio na olakisa bino ba radio na oezwaka ba information ya FM wana ba radio ne zana ba antenne wana surtout faut somba oya pili donc ekozala mulili donc l'air esala bomilinga ndenge kesala tozana chaleur makasi au moins lokola nzoto ezozika eza lokola ba moi o ezanga mupepe ndenge tumbaka ndenge tokozala bongo tokozala ndenge wana en tout cas wana penda tozala ka batu moko lokola ekozala na ba congélateur mso tozala na ba glace kuna ozotiaka na nzoto po esala o bien après na tokozala na mulili ekozala po courant ekozala te mai ekozala te nde tokoti na période mosusu oyo toyebi te makambo nini ekoya après wana nzambe azala na bino bosomba ba radio wana boyebika ba radio ngo oyo na kala ba papa na Kinshasa banda oyoka ba information azoyoka football do yango to banda koyoka ba information wana nini balobi radio wana ekosala nango ate kati mais après quelque temps ekosala nango donc eza na problème te nzambe aza na biso vraiment na makambo oyo yango na loba susu je crois que na bosani eloko te de toutes les façons so ilo mona bosani na koloba yango na ba video musu oyo ya sima nzambe amuna moko na moko toza na sama kola nzambe to tambola na kobanga nzambe pe to bondelaka mingi pona makambo ezoko ya wana na lobi pona biso bata France mais ezaka pona biso bata France te to yebi te makambo ndenge ezalelaka biso to yebaki ke France makambo moko ezoya na France awa meta to yoki Ukraine kuna ndenge kwei nzamba lobaki azokwesa France metala mboka moko ne kwei Ukraine ekwei kuna donc to yebi te nzamba révélé o France o ba pays mususu pe na yoki pe bato mususu pe ba pesi pe pona ba pays mususu donc yo okozwa message o partage na bande konyoso baza partout to milengele komilengele na biso eza na ba prière nde to milengele vraiment makasi et puis l'air makambone ezo salama ekoza ça dépend mon pepe zo kende mpanzi nini nde mupepe kokendela mupanzi o mupepe kekende mupanzi wana nde bakozala vraiment na difficulté makasi par rapport na mupanzi o mupepe zo utela donc ekozala nde wana do ba partie mususu ta musu na sud ya Paris to na nord ya Paris na mte mupepe ke uta pipo ebimela kote nini nde po ekolanda mupepe donc nzambe aza na biso kana mukolo wana ngale nazomona ke biso ato a 14 km na ville na monike pasi makasi mais nzambe aza na biso to banga eloko te to banga te nzambe la lobi na obatela ba oba otambo na obanga nga le oza siko otambo na obanga nzambe ata oza na kati ya Paris
ba immeuble koto ekoi ya bino kokwea te ekwea te nzambe ozala na biso en tout cas nzambe abatela na tiki bino kimia na kombo na Yesu Masiya ezala na moko amen.